Visa, ils ont monté. Pour que tu aies visa, il faut que tu aies TV, tu aies visa. C'est trop bassesse. Au moins, je suis boya. A ça batata mikolo ba mande photo ya to le monani a tchese ba mulongo ke boya boza ba visa na TV 5 ans 10 ans c'est trop bassesse. Na mboro soki fera za la raté na aliro tozo kende loyo to linga eroyo ba bossa na masolo na biso ya masolo ya bon musique nigérienne ndenge le kaka biso mona raté. Nazo mona kaka bazo kenda kanga ba photo nga na mo kaka bato bazo kenda kanga ba photo na moment où mundela yebi na nous faire tous les restes wana baza ba touristes moni net oke mikili na place oke tour Eiffel romo ke na Adidas Arena okanga photo po bani make ozaki na mikili azate pardon kotanga faire na misinga bisika ozotanga ba misin kinoate te mérite bazali te kotanga na yana faire egola kotanga faire az africain faire azo ça la polémique non bato baza contre communauté. Donc on sentir que communauté bato baza contre communauté faire azo ça na ba polémique faire azo ça la polémique était na misin kino moko boye ba ya richa ça wata banano baza contre une communauté. Donc faire quoi ça la polémique atteint à 50 100. Bien merci, bonjour à tout le monde, bonjour et bonsoir aussi. Nous surtout bazolanda biso partout dans le monde, nous surtout on a bien nimi ya lingomba ya koba please. Hein? Ningi zalaka mambo bandi donc nous surtout bozo sala pona ndeko na bino, pona massa na bino, pona leki na bino, pona moi na bino. Martin de Bourgeois, vraiment, merci vraiment surtout à Fabrice Ngoma, depuis États-Unis, et à Rite Mutombo, depuis France, et aussi à Patience la Camerounaise, hein? Maman Mokonzi, Patience la Camerounaise et Maman Mokonzi, et bah, salutations à eux vraiment Yangoana depuis États-Unis, et Lelo, to meme libino, to réseau ni lisusu, ya kozongi l'invité na biso. Au binomo bokoma ki trop bobité tozana besoin to ba suite ya makambo oyo tozomona ngo comme ndeti to raison ni lisu c'est pas ya Bogard de la presse apesa biso na nous confirmation ya makambo oyo zonginda oyo tozoyoka na internet na ba voice na ba nini ba makambo belé donc lelo yemoko yeyo Bogard de la presse boni Martin jamais danger en tout cas nzamba zo sunga sauf que to belak moi ni no mona moi ba sans pe na TV normalement mais surtout zongeli déjà ça va. OK. Bonne suite à makambo c'est comme si vous commis je ne sais pas net moi stress il y a silence nandeni parce que par rapport na mon net moi tango ça le rôle kita. Non, la communication, voilà. Non, même pas. Je crois que tout bayebi communication est toujours efficace. Pendant que biso toza na maina makila, il faut tokoba toujours na koba plus. Hein, on sentir que tozo koba kaka na koba plus et puis motivation ezali. Toza na concert le 20 le 21 na rosenga batu baya belé surtout baya mingi na salle Adidas Arena pour na yoka la bonne musique le 20 le 21. C'est ça les vraies informations autoriques ça par rapport à Batundeng Bazoloba. Yami Balepe Batbaye Bakeno, tous appellent un concert à Nakin le 13 il y a mois août aux années d'avril na Aqua Splash. Donc Batbaya pe belé bien zoté comme déjà le 13 samedi où tokuta na pona robetando le Dorevar. Les concert de Dorevar na Bayike na Banakin et puis le reste on verra. Bogard de la presse to démarrer gamba la mort. Na ebité poème ni yona maniké. Ngana na problème te bangonde bazoloka bazoleka na TV bazobake ngai na odité ba moninga na matanga Dani Fay bilamba mabe moi je n'ai pas le problème avec eux en tout cas na pena na vani pena boye na que nous allons na problème na batu mususu bazaba inachevé si ba monyo na matanga ya Dani Fay na bilamba ya mabe bonga ko sa ozana voilà lek na biso moto alobi en Malika moto alobi en que non bilamba bien te t-shirt lemba ba na yote fala t-shirt ndenge nini moi pesa makasi na la t-shirt ya nini ya
Yankewa ou bien ndene, nazo comprendre. Peut-être c'est moi chemise, yebika ninge zalaka, moi. Donc nazo obligé kana la ta chemise. Peut-être pour s'appeler ça ba. Na se pesa bango po bango baza bana. Po bango ba se na se pesa bango po bango ba se pesa kanga pe. Problème est que to se peli ça na raté, c'est ça en fait. Voilà. Na rola ta selon bango te po to se peli ça na raté. Donc bango ne ba leki ba lobi bongo ba biso to za focus na Adidas Arena na Genève Arena. Vous faut comprendre parce que Ferrego a laissé les l'unique musicien oyo a un impact na idéologie. C'est ça. Donc tout ça qu'on ouais, merci à Rigongo Bila depuis Kingabwa, muto Simbi Zami Mobimba, Rigongo Bila, mokonza bandako. Mon cher donc non c'est la ramwe loko ane sala moi bien. Donc so tinda on peut en tout cas et c'est pel sanga fort. Et Bogard de la presse Makamo et Binyawa, beaucoup na baisse, il y a un peu visa. Il y paraît-il, pour une confirmation, il y paraît-il, pour nous qui sont les Kauka, a aidé Bino pour na visa. Ah! Est-ce que d'abord, est-ce que Bazo se rendre compte que visa est à mon touté? Pour que tu sois visé, photo de la TV, tu as visa. C'est trop bassesse. Au moins, je suis boya. A Tchessa, batata mikolo, mande photo ya to le monani, a Tchessa, moulongo, que boya boza visa na TV. 5 ans, 10 ans, c'est trop bassesse. Je sais que là, tu dois être en train de voyager, que nous avons un concert na poto. Azala ko Tchessa batu moulongo. Là, tu dois. Ou bien peut-être Cap-Verdien, Michel Moro à Cap-Vert, azo que nous avons un concert na espace européen. Allez, alors bah était non les aboyés, allez qui n'a pas vu que tu chose à visa token. Gaz fabulous. A autre me va mission na poto. Allez qui n'a pas vu que tu suis visa. On est membre à bana mike. Tout le belangote. Mais tu peux pas toi rendez-vous bah il y a le 20 le 21, c'est tout mon frère. Est-ce que membre tel visa tous les 14 et puis nan tata moi si na bango ba mission congolais tata moi si na bango sala na ambassade. Peut-être par rapport qu'il y a relation. Quelle relation, papa? L'ambassade nous appartient tous. Et ça, il y a une relation, ça n'a rien à voir. Et ça, pour la bisognon saute. Et ça, il y a mon frère. On a dire, il y a peut-être Bazoluba. Mais ce qui est très vraiment, c'est une affaire administrative. On est en administration. Parlons de la musique. Est-ce que Bissot? Date en c'est l'équipe to betite ou bien nanu to komi na date en te me bolingo to na biso keso boye banini ya avant non ngai na sengi batu baya le 20 le 21 na Adidas Arena ba on a fait rigole en chair en os na ba musicien ba on a bato bango bazana bango posa c'est tout. C'est ça, c'est pour cela makambo fandi wana parce que les délégations où ils a fait kende les délégations comme Babino où ils a que fobo kende jusqu'à maintenant ils ont eu banaté est-ce que ba visa ezali to ba visa bimi déjà ou ba visa na ne bimité pour na pesi no lité akanda mbote place ezali na pesi mbote pour yé alobaki na ngabi Martin bourgeois ou ngai déjà naza déjà na assurance visa na nga déjà yango eza nga na kokende na nga Martin donc marambwana to kolobela ngote. Et puis, tu as la tête, tu as la maman, tu as la tête, tu as la maman. Tu as fait rigoler, tu as laissé le message à la maman différemment. Au contraire, on a des musiciens qui sont beaucoup. Et puis, on a fait que c'est un musicien africain. Faire ça sur ce Congolais. Faire ça musicien africain, tu as signé un contrat, tu as camarade de Moutouté. Faire un camarade de musicien congolais. Faire un camarade de Cristiano, un camarade de Messi. Frère Azak camarade à Paul Pogba. Bah signer place mon qu'on a contrat à Adidas. Frère Azak camarade à musicien qui nous a été musicien mon qui Kinshasa wa, a que ça la publicité à mafuta mbila, tant mafuta mbila aussi là, à ça la publicité à mafuta nzoi, mafuta nguma, na ba oui des frères. Frère Azak camarade à Moutouté. Monde qui pose à Matumboli. Et à Matumboli tena solo à nos pembe. Frère Azak musicien africain. Azo ça la fierté et non pour la Congo mais pour l'Afrique. A laissé l'Africain a signé contrat. Il y a Mounene. Place Moro, il y a collaboration. Na griffe, il y a Mounene Adidas. Désormais.
Faire rigoler Aza plus que Bamisé na bino babona banane. Faire africain. Un mission africain, un mission congolais. Non, dans ces cas-là, déjà, pour nous faire rigoler des padres, pas rêver, donc bravo. Na yangonde, bocha sous polémique qui était na mission kinois. Obi que faire autre chose ça moi c'est lupam. Net a autre offrir moi c'est par rapport à ba contrat. Maman si l'aigle jaune. Ba pèse lupam 50 sur 10 50 sur 100. Ah on a joli parc paiement des musiciens mo boye ya Kinshasa wa mission kinois. Mission kinois. Parce que toza ba mission kinois na joli parc. Ouais mais que mission kinois mo on a joli parc. Car zo mata Saint-Luc joli parc quartier wan. Yo biété. Ah, mission kinois yo biété. Tengana tunika yo po yo biété. Mais vous reconnaître que mission mo ka na lupango wana. Ah na lupango ta foutre la rawana. Ah. Vous comprenez? Mission Timba, mission mo boy ya Kinshasa. Faire autre chose frère maman c'est aigle jaune par rapport à ma contrat ça au monnaie qui fait raison ça ba contrat. Kangi simbon après que à offrir moi c'est en tout cas maman bana moi cadeau. Et ça m'a bêté. Et ça là t'es les Tangelanga médecin congolais ou bien médecin kinois. Pour faire hasard sur ce congolais, faire hasard africain. Médecin kinois oyo, ça s'appelle ça ta moi ça tabik. Ba Kofi Olomide ba pesa. Ah, viens ramo moto asala yango. Oui, ransonné ba pesa. Oui. Ba Jibempia na ba. Génération affaire. Hein? Surtout génération affaire lelo to monaka. Obonga mpwani. Te na bonga mita na sens que nazolinga na yoka. Ah oui yoka. Lelo surtout lelo fali pe ba cadeau na mwasi na ya pesa. Na pesa. Pesa ka to pesa ka. Botanga. Ce que sikalié na makambo yo. Innocent moué. C'est comme est-ce qu'il faut cadeau munene zalaka lupang au niveau ya terrain ba pesi mama Sile 50 sur 100. To boité quand même est-ce que lupang fait ça ministre de martyrs. Papa, tika ko tia mwana bato wana na makambo yaza susu na makambo te. Mwana bato wapi? Oh. Ocho ta mise mowa. Longola ye na gamme na Congo na ba génération lelo tozo compter ferré tozo compter fali. Te ya sa longwe déjà. Akia. Na ya za su na gamme te papa. Asa longwe. Soka longwe pe place wana na remplacer. Mutu aza sauté. Faire ne mutu maintenir tala, mutu maintenir gamme des années na moment tozo beza faire. Parce que le nom de faire pèse beaucoup hein. Faire bien sûr mais faire azali fali be. Te ya za te, eh pardon. Kotanga faire na misinga ozota ba misin kinois te. Te berite bazali. Te kotanga na ya na faire gola kotanga, faire az africain, faire azo ça la polémique. Non bato baza contre communauté. Donc on sentir que communauté hein, bato baza contre communauté. Faire azo ça na ba polémique. Faire azo ça la polémique te na misin kinois moko boye. Ba ya richa ça wata. Banano baza contre nini communauté. Donc faire à la polémique à ba 50 100. À la polémique na ba asiatique. Parce que faire à africain. A bunde l'Afrique. Mais eza musique ke na bongo. Ya on a lobby. Ça dit qu'on comparer était na ba mission na bino bozoko mona monarawa ba mission kinois te. O bazo bimisa ba bilo ba yebi bango te ba sinaka ba contrat te ba beta ba concert te. Tangelanga lelo soko to kei bien. Moi mon bima beti ba concert mission ni na beti concert ya Kinshasa. Wa beti bena concert. Je pense que mais tu as combien de musiciens dans Mboro? Mais combat tu ya musique batikeli faire. Boni boyeko. Moi mon bimba oyo musicien ni na beti concert ya Kinshasa. Musicien bon, donc ba musicien congolais ba beti concert. Bazate? Mais faire autre beta concert na Brazzaville. Faire autre beta concert na moi oyo le 13 a wana Aqua Splash. Faire autre beta concert le 20 le 21 na moi oyo. Moi mon bimba oyo combien de concerts faire beta? Et ça n'ont les mêmes ninge fali longola ye na makambo yo. Ya za ressources te ya ça c'est là. Kwa nini bino boye soki boye il faut bota kombo ya mutu ça c'est là déjà. Kotanga muwe te na batu baza na bomo yi. Te ya za na bomo yi. Mais na musique na gamme azate. Azate na qualité azate. Est-ce que on reconnaître que année passée Fali abetaki 51 concerts. Wana vidéo na. Wana image na concert. Pendant début il y a neti na fin de l'année. Kosa le kase 51 concerts. Et ça peut être le même nenge fait azo beta. Papa eza lukuta atikala ko beta ngote. Atikala ko beta ngota. Vidéo ezate preuve ezani. Potondima. Ah. Ça démentir kuta ko sabato ka beta ça démentir mais ça démentir abeta ngote. Te azo ngela on lisusu. Abeta ngomba azo ngela on lisusu. C'est que abeta ka bien te.
kasi te soko bosani non mutu bose bokabwani na ye soko mona linga zongela oseka bosanaki eloko biloko abosanaki mpena fa betama na kati ya maxi efandimake oyo ya liboso wana ezalaki bien abetango bien talo te conseil ebetama bien mais ndenge nini alobiki abetaki yango falaki ya kobandela mpo abeta biloko ya bien non bato balukaki basavoure sentiment oyo bazwaki na seke ya liboso wana ezalaki na sentiment na baconcert ya yu arena lukuta biso tokozongela yango su te biso tokozongela yango su te biso tokomi boye ti tokobeta pena Jérusalem arena biso toke boye Bogard de la presse Ferregola abeti azobeta Adidas Arena, double Adidas Arena. Et après ba concert wana, après un mois, contrat mususu il fa zonga beta lisusu na Adidas Arena. Boboye. To beta Genève Arena. Voilà ce que ça demande à Bamindele. Moi ne Bamindele ba senga ki fait. Ça ma contrat. Te contrat te na kini a hotel kuta. Et ma production. Non. C'est tout à fait normal. Oui, que fait rigolo, Azam Messi, il y a génération à bêta, Tata Raphaël. Génération à faire. Tata Raphaël. Frère à sa bêta. Mais ça, Nina Minena ou Baba Messi, M. Barobeta. Après combien des années? Après combien des années? Tout on a pas arena Moussouana. Frère Moutabeta, en inauguration. Ma camouflage, c'est là, aux en retard, hein? Faire monter ça l'inauguration. Il y a tout au Signaki. Bon, Maramba Kalapé, tu pas monter. Aux 2024. Bien sûr. Pour la tunigation, il y a tout au Signaki. Pour tu vois déjà qu'il y a tout à Liboso et comment ils ont moussou sous les lots cachés dans un peu samedi. Tout le bango sautin. Ah, Bosundola bon voilà. Tout le bel Marambo Zanan. Bosundola bon. Bois le bois du Tunga. Bois Zama Mamboka. Wana Zama Mamboka. Tout le bel Mambo musique au musique. On est en Moka. Faire un patrimoine national. Vous comprenez? Papa. Oui, Namboro, ce que fait la raté, na aliro tozo kendelo yo, tolinga yo, babosa na masolo na biso ya. Masolo ya eh, bon musique nigérienne nenge les rabiso mona raté. Oye boy, Davido. Oyebi ke tous à la quand même c'est ba bundi pour ba zongisa. Musique congolaise n'attend. Mouta bundi. Batouté. C'est Fali Ferry, non? Nanze monin. Fali Ferry. Nanze monin. Ba Fabrigas ba yaki ba. Faire ne moutou abundi si bango tout ti musique na biso ezongi place wana. Tant to eli bango bizorbi. Kala ezalaka nze momoko ebimaka oh lo lo. Mena mwana na remo. Nani alinga longola ina terre mutu alongola ngo eza bizorbi lianga sauce ba longola bango tout ba Cap-Verdien ba Nigérien ba Algérien ba Camerounais ba Égyptien ba Tunisien bazo kataka ka sauce c'est ferré tout machara ba monter père de faire ne mutu sali effort pour musique na biso comme na au top tala siko sika to memi bango susu un simple congolais à Kinshasa a ko signer contrat na Adidas. Yo ça tu faire ça la fierté na ye. Asa la pona biso nyonso na ngana yote. Mais oyebi signature à faire azulara. Yo na asibo o changer pe car bientôt. Wana kutuka za bilo wa mike. Omoni yo bombela ama mo trop hein. Te car ya bilo wa mike. Omoni take lupang. Ah turo pe na ring ko. Oyo ka pe boy mo antombolo. Lupang mo eza na bola fa wana. Joa wana. Benda bor wana. Boga de. Vous le golo benda boy donc. To lo bela nanu Ferregola, tu éviter esa stratégie où il a changé, où azo pesa, azo laksana biso. Des prix marketing makamunyo surtout et banda ya Adidas Arena. To tikali koyo ka faire aloba ni o ni a ke bolle kana ba guichet bo somba ba billet. Bolle kana ba marché bo somba ba short ou ba serviette ya nini ya Adidas. Atikali koloba yangote jusqu'aujourd'hui azoloba ni mo to éviter les autres eza nini place wana stratégie nini o ya a changer place wana parce que to ébi que musique etambola bongo te nde azo memela biso etambola bongo te po to ébi que ceux qui musicien moko na concert ya munene fa bimaloba pe alobelela trop de commentaires mais ba affiche ya minene to monité toujours to zo mona kaka non que les œuvres d'abord de Ferregola parlent à sa place.
Il y a Nzambe ça il a en publicité. Mais Nzambe est ça naturellement. Parce qu'il a en publicité. Vous comprenez? Tout ce qui s'est fait dans la carrière et à faire, dans le moment où tu es là, c'est un contact avec l'Éternel. Il y a un Nzambe, oui. Il y a un coquille. Puisque même Nzambe, Nzambe, on a sauté ça dans le et c'est comme maman il est à Nzambe. Que non, Martin, bah, ça l'émission, on a beau de la place tel jour tel. Tout a été déjà écrit. Nous sommes comme il a fait, il y a un moment où tout est dans ma casse. Il y a un moment où ils ont mis ça là. Mais ils ont mis ça là. Vous comprenez de quoi? Il y a un moment où déjà, mes œuvres parlent à ma place. Bah, il faut que je sois là. Mais tu mets ça dans bon côté. Parce que parce que concert il y a Adidas Arena, il y a concert à Mounene, il y a concert à Moukité, il y a concert où il y a partout dans le monde, il y a un concert à Stade de Martyrs. Et vous avez la peine, oui, et vous avez la peine, il y a un concert où vous avez na streaming. D'ailleurs, écoute, vous avez la chaîne internationale, vous avez la pour diffuser en OP. Dès que au moins une Ligue des Champions. Na Canal Plus, tu peux avoir occasion de battre. Donc, tu même battre le colo. Faire rigole après, concert Adidas Arena. Venez à Bissau Monstre pas au bêta. Je vais les guides. Nous avons fait les affaires. Ma bêta. On va se retourner ça. Bon, on est dépend de la fan Naya. La fan Naya. Je ne pense. Ah, quand on dit ça pour azapé musicien, na biso amboko yote. Ana ba fan na ye. Na moni ba okenda ka bo faire Martyrs après faire Adidas. Te ko comparer te wana za basan. Problème ngasi ko eza ke nazo mona ka bazo kenda ka ngaba photo. Ngana mo ka bato bazo kenda ka ngaba photo. Na moment où mundela yebi na nous faire. Tous les restes wana baza ba touristes. Moni net o kemikele. Na place où tout refait le romo que na Adidas Arena. Quand on photo pas bani makozaki na mikili. Donc c'est que Félix Oazio quoi tinenga zo ki ndoko kanga ba salle Adidas Arena. Donc ils ont encore ba visite mais ils ont nous confirmé mais pourtant déjà si d'aba bimisi. Bon voilà na yebité ils ont dépendre ba porte-parole na ende ba ba expliquer biso. Mais asa musicien asa ba fan na ya asa ba musicien na ye fait faire à ça là net ka Diego Kao. Donc ça net c'est lui qui a découvert l'embouchure des fleuves Congo. Ils ont Diego Kao. De même aussi, c'est lui qui a découvert les salles. La salle. Adidas Arena, les affaires rigoles. Non, suivez le guide, il n'y a pas le problème. Bogard de la presse, un jour, vous souhaitez faire rigola. Na ndekona hérité ba sala featuring. C'est pas ça là déjà. On est à l'époque, il y a maison mais bon, les temps ba comment pena on a quoi bien sûr mais musique pour te yebi déjà ba capacité na ba qualité na bango déjà côté chant. Bon, on a habité, ça reste toujours entre parenthèses, mais l'avenir est monté au pays, ça peut soit raison. Tu peux limiter tout, mais ce que je pense, c'est ça qu'ils font, ils ont la fierté à la musique congolaise, ils ont la fierté à la musique africaine. Donc faire les Africains. Bon héritier. Bon, on a des dépendre de non, on a te kochanga na polémique te na wata non wata za na carrière na ya ba fois na auto misa disque na ye biso to za mamu na biso ah yoki déjà disque yango na noté mais na yoki essaie ebime bonga na za obligé na za fan na yeta na yoka ka yeta mais quand même oyebi ke to lekaka na ba terrasse na yoki yango non yoki te ngai na yebi kaka dynastie nzetambila na veni symbolise kamatanga bonga na yebi yango Bogard de la presse. Pembe papa. Bah oui donc beau comprendre, biso beau comprendre ils ont vraiment makambo to mesana nango na mamsusu o bino bo mesana nango namte c'est pour cela yango toujours meka te mais toujours talisa bino réalité ya ma musique ndenge kendaka. Eza réalité ya ma musique ndenge kendaka. Et nanika to avant de clôturer sujet ya faire mais quand même faire rigoler na ndekona wata relation za nango bien tout ça bien pour la moni wata uti ko suspendre batu awa pour na faire rigoler
Non, tout ça bien, que chacun fasse ses trucs, mais tout ça bien. Mais quand même, c'est exemplaire. Hein? En tout cas, on félicite pour hérité Wata. Pona. Ah, bon, yo, faut pas que ça passe à Nat. Balé qui a fait, Basali, belé. Il y a le but, on a félicité hérité Wata na acte où il y a sali. Parce que Tolanda qui biso nous surtout hérité tant les gars qui est pas venu à biso bon maman. À part là qui bien il y avait na biso nan il y a papa Hervé. Alobé qui bien mais quand on est à internet ou quand on est kendara tout le monde a craché sur nan directement orchestre ma suspension quand même il faut te féliciter. Bon félicitations na yemoko biso en fait biso to la camara mwana te biso to za basé na biso Adidas Arena Genève Arena to bet après concert le 25 il y a moi le 25 mai juin plutôt le 25 mai na festival café na Belgique na Bruxelles donc au monde que biso to za pena to za occupé na na biso to za occupé quand c'est ka faire monoko faire ndenge za faire moi bi que c'est personne ngo batute ah bon faut aller na TV tchakwa lo ba kaka mais batman a besoin fa lo ba mais biso moko to zo lo ba na isika na ete mais beaucoup bien sûr mais beaucoup lo ba lokola yete to lo ba lokola yete ndenge ni biso lo ba lokola yete nous défendons notre artiste musicien za muto lo ba te musicien za muto ayemba bato ba lo ba za ba biso to zo sala rôle na biso c'est musicien yo zela ko lo ba musicien za disque studio ayembi boyoki lo ba chaku donc moi mo bembo zo sala 20 ata 100 000 émissions musicien za muto lo ba te musicien za muto yo yembi otiki bato ba yoka yo voilà ba porte parole no ba lobela yo surtout faire gola a te garantir mon mais pour toi qui déjà la place monsieur ba pesi déjà ya bango va te garantir na 100 000 balles te papa wa nzembo ngo ezanini ata mutayembe national mais et nzembo no tant déjà composé chanson pour na koyembela mutu par exemple ouais yemana hymne national la Bogard de la presse oh ya yemba hymne national nzembo mutayemba hymne national oh ezaka de succès chaque jour to yemba hymne national ça va peser à 100 000 et ben na côté sur azwa cacha combien azwa caché te ezande lukuta kaka oh eza pesa lengi papa to mona bon mutu na mutu ana ba façon faire ne mutu azaka bon plus que pour faire sera yembelo nzembo et kotika la seko na seko ezaka affaire te bato moi belé ah bon yo ko yema nzembo bena ko tina nzembo yeminete double to sokolingi na motema lisusu prometenga kota studio yema nzembo modèle wana wemize mwana okoteka combien etika libela tana net niveau chanson wana yeso bongola ki mai vinyo berado donc nzembo ezaki biblique ezalaki eza biblique et yesu ko et latin zoto et comme ce que yeso bon yoga ça c'est spirituel faire des chansons un peu spirituelles quand on entend que nzembo ezaki na bonzoto et côté esprit et latin zoto yeso bongola ki mai vinyo berado kitoko nanga ekokiko Bogard de la presse to commis vraiment vers fin à émission na biso o ba ndimi na biso ngana bengaka donc ba abonné à Koba Plus on ngana bengaka ba ndimi donc ba lela fort et surtout Fabrice Ngoma depuis États-Unis Fabrice Ngoma ba Fabrice on est ensemble Fabrice Ngoma lela fort des fatigues ngape na lela fort Fabrice Ngoma sur la numéro na téléphone plus 243 89 68 04 984 plus 243 89 68 04 984 Fabrice Ngoma na mwana na biso pressé mwana ya Fabrice Ngoma pressé ba bon anniversaire parce que ça 5 ans le 20 joyeux anniversaire précieux de la part de Bogard de la presse moi en tombe le moi maranye la grand kish mais c'est chez l'autre m'a dit chilobo ba yuma ba vida kala kumbi wambo wanga yoy donc joyeux anniversaire on est ensemble voilà. Ok, merci vraiment à vous et merci à Patrick hein, le grand drummer Moutoua Simbi Masola Drum
na Tchango. Patrick ya eu angwana et merci vraiment à mon ndoi nanga vraiment ya motema de papa Martin Lukusa donc mokonzi muto ay kozongisa onatra na ligne o esengeli quoi papa Martin vraiment ya eu angwana to beto koya na parler na Jesak Chipoi to koya pena tour na Jesak papa donc oya eu angwana et merci vraiment à Pitch Boteko mokonzi Angil mto asimbi Njil na maboko Pitch Boteko ya yo angwana et merci aussi à Matou patron ya Sika wa simbi Matadi Mobimba Matou donc mon cher ami ya yo angwana donc to benga na to koma maningi za la kaka et merci vraiment à vous tous et bye.